Bandeko balandi ya émission na biso tolobela bango oyo ezali présenté la ngai wa bino Marc Anthony Kasa l'influenceur. Tolobela bango eza émission moko toyembaka balider oyo baza na mongongo ya koloba na domaine nyonso oyo aza leader aza na mongongo ya koloba oyo ya influencer. Et donc eza bongo émission na biso tolobela bango lelo nayambeli bino leader moko leader quoi ya mwasi na éviter so balobaka leader ya mwasi ko balobaka ngo ndenge nini mais nayambeli bino leader na monde na biso ya théâtre aza mpe na mongongo ya koloba mpe makambo mpe eyokani nayambeli bino Mama Moseka à qui je dis bonjour. Bonjour papa journaliste. Boni Mama Moseka. Bonité. Bonité déjà, bonité ce qu'on bonne. Mais boni bien. Ah, boni bien. Ok. Mama Moseka, on a rebanda déjà. Bato ba Rolanda biso de partout pour les Koba Plus télévision. Koba Plus télévision. Bato ba Rolanda biso de partout ba na baeba. Mama Moseka. Ndé tolo ba micro de père et de mère. Vraiment na ye congolais, voilà. En tout cas, Mama Moseka, congolaise de père et de mère, née à Kinshasa, na Mama Yemo, est certain le 17 octobre 1900. Mama Moseka, mère de 3 enfants, elle a déjà occupé, mais pas mariée, mais elle a occupé, pas mariée. Mama Moseka, son vrai nom est Nduki, M-2-I-K-I, Nduki Joe, D-J-O-W-E. Donc, Nduki Joe, son prénom, Bibiche, mais Aligami Bacha Mama, Ma Bibiche. Merci Mama Moseka. Mama Moseka, Nduki Joe. En fait, Joe, ok. Bon, ce qu'on comprend, Mama Moseka, vous allez en théâtre. Ah oui, et ça, personnage, Jonazaki pour jouer. Les bapesa kinga, bapesa yango, Moseka, Mama Moseka, on est à Zalabo, Mama Moseka, on est là dans personnage. C'est ça. Donc, tu peux voir la biso, la Koba Plus télévision, et belé puis ma bottom il va le lot, belé puis ma peau, banda moi calame. On n'a pas eu parcours ya Mama Moseka, banda wapi ya bini wapi, aza wapi na minute. Bao babotami lelo baoyeba te po bana na berso. Mais ba oyo bakoli bakusani moi na koyi koloba ke Mama Moseka bandi théâtre na groupe Simba. Kino lelo aza abaku po ya Bible. Fidèle à son poste et pas ya président Elombe. Moseka Zawana, lelo azo evreka na groupe Simba, malgré des audits par-ci par-là, je crois 24 il y a Moussala Oyo, gloire à Dieu, toza toujours kaka na makolo ya papa na biso Faustin Soukari, maître Faustin Soukari. Donc naza na kati ya groupe Simba tilelo. Kenda na biso mopanzi te tozaka wana. Donc kana loba na kati ya groupe Simba toza balider na kati ya groupe Simba esoyo te ya bongo po na olobaka vérité na ekosa te toa balider na kati ya groupe Simba parce que tobimisa bana biso mpe toadeya na bakoko sikoyo Elombe azwa bakokololo ya jeti mais tozaka epa na ye tozaka koapprendre mosalaka parce que na groupe Simba torepetati lelo so ye na kati na répétition groupe Simba ezalaka mardi jeudi okuta biso wana torepete na bandeko na biso mosusu baza koyeba okuta biso toza toujours soudé Mama Moseka abakuka fidèle à son poste 24 ans de vie. Mais Mama Moseka botela biso nani bodi yango ezalaki ndenge nini debi ya kobandela mosala oyo. Oui, début nyonso ezalaka na pasi il faut persévérance nde nayebisaka
nayebisaka bandeko bazoya kosala mosala lelo bon en fait monde yango mpe eza lolenge moko te ntango biso tobandaki na lelo eza ndenge moko te ntango mpe bamama bomengo babandaki na ntango biso tobandi ezalaki mpe ndenge moko te eza koévolue donc évolution ezokota na kati ya makambo yango et surtout lelo tokomona ba G5 donc vitesse ya makasi moto na moto aokende ndenge aokendele baebele mpe baoboya na bango conseil baotambola lokola mai oyo mpe baondima gloire à Dieu nga na bandi mosala oyo nayaki vraimen tobanda yango na casting bazorecrute na groupe simba bino wana bokei osali mpe na casting na yo baretenir yo donc tozalaka ebele na mibele wana totikala mibale et après biso bayaka kosala posa baretour excusez donc c'est ça banda wana ti lelo nazala kati ya groupe simba surtout nini motivaka mama Moseka alali alamuki ya boyaki kosimba malgré bon mama Moseka nanu aza na théâtre na makila ana sens ya humour aza na eza inné donc ntango nazokola na baekole tosala bathéâtre ngai naloba yango bato ntango naloba babi oyo azalaka age nini yango wana azala mokie je crois pas 10 ans, 10 ans, 9 ans. En jouant en Gadiadia. Pour dire que Gadiadia baza ba icône en beaucoup. Naïba na Carrefour des jeunes. Carrefour des jeunes, ils ont ba kermesse moko na konga na mwana masimanimba. Ba konga na tsabaza ovanda wana. Une fois son alta na masimanimba congé. Beaucoup tisiko na Carrefour des jeunes ba nani Gadiadia baza ko jouer na place moko obeta voler wana. Izaka Gadiadia Mangwaou personnel na ya Freddy Radio Songo les trio wana nde bazala et là bon mo ba osala batuni Ngadiada plutôt citer nous les 4 points cardinaux Ngadiada oyebati babi mwana nini azawa ko citer na dusola talaka kataba na dusola na bibinga bingai na lobika dezalaka est ouest aussi baretenga maboko na mpona kana mwede yana jouer siko Ngadiada batuni ya bi cardinal Malula tala na kangango wana na sasa na ba 10 ans pe 10 ans te baba aisha mukie kwa ti lelo misala mpe na zaoli na lingango ntango na moni elombe alongwe na groupe salongo ndeka bato nyonso bakanisaka ti lelo ke bazala na bakisi na bi na obanga na ngai babi bazala bakisi na groupe salongo to bakisi yana moto ntango nga mona ye na koti exercice ya liboso basala biso elo moko boye président alobaki oyo aye aza na kisi te na groupe simba place nezaki nga nayebisaki ngabi nga nayeluka mosala naye mpona kisi te aza kotya bato bandimi kisi te pembeni asa donc j'ai d'esprit donc aomeka bino alors ntango ka esili ayebisi bato bandimaki kisi ya bino la porte est grandement ouverte donc oza en place awa te awa c'est d'abord le travail donc soki oye na idée ya kisi en tout cas place neza awa te biso tondimaka te toefe lelo ti lelo tokontinue bango mpe bakokaki te mosala ezalaki ya bango te bake kontinue mosala na bango nde nalobaka lelo soki mboka ebongi ebele bomoni bango bayinonde monde ya théâtre baotika na bango donc babengami baya mokie baponami baya na bango baye ebele mpenza mpo bayebi ke na mwa le moyen le plus facile ya kozwa mobali le moyen le plus facile ya kozwa mwasi le moyen le plus facile ya koexhibe eloko oyo ya kobomba yango na sa banzete na ya nango peut-être na tv mais mingi mpe ebele baye lelo mpona mosala nga napesaka bajeune oyo baye lelo bravo baye na kisika moko mpe boye wi faut kondima yango baye na sika moko boye na kikala esangani epesa mosala ezopesa merci beaucoup et surtout il y a aussi de filles oyo baye lelo aye mpenza na susi ya mosala omona mpe aza mpenza na posa ya mosala na ye wi place nyonso tu soki okei nga nalobaka mwasi aza être moko liboso ya mobali aoresiste te parce que la bible ezobana biso l'homme selon le cœur de Dieu akoyesamaki na mwasi yango mpe abimelaki boye te donc na mosika nde azali na balcon donc tala force ya mwasi soki otunanga question bino bafille ya théâtre bazwaka bino epa baprésident oui président aza mobali Moseka aza mwasi quant à Moseka yeba elo nini ya ekoluka soki a bien marchande nzoto na asala ngo échange na musala je crois osala musala na bien te mais soki ondimisa
mokonzi na yo ke no moninga naza capable opeso musala ozoluka. Je crois opeso valeur, opeso respect. Mais soki abia linga yo eza mabe te poza mwasi. O séduire ye peut-être atali abi oh moi so kitoko fa lingo za nzete te. Quand tu sikoyi bo lingo ngo eza goûter laisser. To eza sepelasi to eza to keminzela moko. Jusqu'au faut comprendre notala ke no ayene ka kwa sakana. Wa sepela yika ndenge ngana oloba naza mwa mbebo na ngadi. O ayene ka kwa mwana za mwa belle taille na ngai. Alors, il faut comprendre que non, on a fait ça mbote, nous autres, on a fait la beauté, parce que biso na bizali ba ça biso ba moi soit excusez-moi, moi soit zo fongola makolo na yeba mobali nyonso asa caserne na bademo. Donc yo yebelo ni yo zo sala. Convaincre non mutu na musala na yo. Au to sa yo à travers musala na yo. Ngana yeba ta on a groupe Simba. Ilomba za otala ngata. Ngana bien mo tato ya yininga ime yiko kwa tinga na groupe. Atala kate. Mais mukolo na pesa ka eloko azoluka. Ilomba vanda na mo akamuta sutuka ti ouais. À partir de Rwanda, na bino na vandisi miroir. Bandi sous bon miso za ko o répéter libosa miroir. Na tie miroir na zo sala na zo jouer d'expression faciale na nga. Na eba mo comme na leka are on a okitela. Pona nini na kati ya tartibis dans zo répéter kaka. Poka na sepelisa. Pona sepelisa kaka na simba mutema ya mokonza comme ali nzima musala na nga. Donc c'est ça na yaka non na elongité na nzoto te na yaka na musala donc na linga musala et puis aloba na biso elongo moko alobi moni musala yo lingi zwango elanga café c'est-à-dire tant oloni café ko compter to boka obuka lobi donc il faut ça na patience donc alobi na biso en quelque sorte comme ça ils ba lelo o bano ba misuso bazoya bango nyonso te quoi biso bazoya bazwi théâtre bilanga ya ndunda parce que ndunda soloni yango après une semaine bando mona de bazobota et puis tango eboti ote quand libosa porte na bino ba osoma mais c'est comme na poko alobi oteka ngoti mais café so buki yango après 5 ans ote quand on na mboka na yo et bima pe libanda mboka donc patience c'est fou. Ok, na kozonga kolanda ndenge na yo mosika zoloba alobike banda ngobo mwana la classe sur la théâtre mais na tango wakala kolanda ba parents kala bazaki na bazaki na baomo bazaki na pona bana mais est-ce que yo ezaki facile pour parents otinde na classe pour ton soir aux élèves sa docteur na yo aux élèves ngana zali ngana zala speaker na sato linga speaker ni ba kufa Kombo na eki azaka kitoko donc sa façon ya kolobela elle avait de beaux yeux misuka soka otalo bobi et au moins donc dans un linga ba speaker na OZRT à l'époque lelo tutika na ba chanteur ma Chantal Kanyembo c'est elle akoma je crois nan na bango ye peut-être na saso no tala yi no kona ina suki na ndinga za kwa cha l'époque bien mo suki ba souder on a mutu to le donc ngaza linga na za nga speaker et puis na za linga na za la chanteuse. Malgré que nous avons voix, mais nous avons une bande. C'est ça. Ok. En fait, maman, mon secret, c'est des kenda, c'est des perdants valeurs. Et on a phénomène à YouTube. Mais ce qu'il y a vraiment quoi, il y a des choses qui se vanter. Star à CD, star à YouTube. Nga batala na CD, nga batala na YouTube. Maman, moi c'est que batala YouTube. Bon, et là, mon tour, le baba, tu vas comme se vanter. Là, le mutu, il pas se vanter, mais à la peine à argument. Tant qu'on se vanter, bah mon arabe sous basma, il quand on se vanter dans le vanda. Parce que Jésus, il m'a permis ça là marketing. Alors oui, je suis le chemin, je suis la vie. Alors non, c'est le marketing. Donc, maman Seka a été comme une cassette. Mais non, la cassette, c'est ma CD. Donc, yo dépassé la CD, donc yo dit la cassette. CD, après. Par exemple, il y a un VHF. Oh, il y a un VHF. C'est ça. Ouais. Donc, on a été comme en haut. Après, il y a un CD. Après, il y a un YouTube. Et échanger dans le côté, on a le baka. Et à part la ancienneté, ils ont compté, mais il faut payer à Sike. Donc, on a le bango, vent où il y a le bailli. Bailli na boulot. Bazam musala ko belele ba kanisa ko avancer que des facilité kanisa on peut nous facilité ba big il sait des alaki penza il faut ba senga yo na poto pour batala normalement te YouTube ba senga te il faut le ba vérité ba la bango vérité mabe ya ba congolais biso congolais lokolanga to boya vérité so muta ebisio vérité za quoi a manquer au respect nzoke za bongo to bia chrétien nde to lobaka na langage ya bakini ya bongo te netinga
na olobake non na CD bazali pena osenga CD osigné contrat CD osololi caché na yo mais na YouTube eza sala toleka je beba ozo comprendre je penza ebeba na YouTube biso na ba CD ezalaki oye osololi na producteur caché na yo soko osenge 1000 soko osenge 10 000 $ ka yo osutuka moninga mosusu akendaki ye alobi na ye na se ayoka yo boyo oza mwa likolo donc mutu na mutu osola selon mais ya YouTube eza azwi mwa male kazi filmo bo ezala na mwa belle na taille bien aza na tolo na ye aza elongi ya bien abi tala jour monika ndozo kende boy jour a jouer CP oza comprendre à l'équipe na YouTube batu ba komo benga akomi star OK musala ngo e komo ke bongo yosko na nyokanga ngo ya YouTube Maman Moseka soki totala obandi carrière eza epele carrière eza mpenza makasi 24 ans lelo donc mwana mpe 24 akobala mais Maman Moseka ye moko na kobanda mosala na ye so afandi atala bafilme nini nasala oyo ebimisi ngai emarke nga mpe na fioti contre coup de grand ebimisanga na poto GT na ojoué na icône na ojoué na banani na joué na Vieux Kweli à l'époque Vieux Maé na joua na ye na matela ye na mokongo ya GT ntango na tokwei na viana na se ala teleme ali afélicitanga donc nalongola na ofrusi nakomomonake na eza na motu na ojoue na ye poso natiaki qualité na ye na ninga na kojoue na ye po aza opezeli azalaki te ti lelo bapezaka liboso na biso donc piese wana fioti contre tour de grand epekisanga na poto nde badécouvriranga mpe na poto mingi nayebaka nazalaka oloba nayoki ata loseba ya avion te donc ozolakisa pena ke outi pena na ekanga ngenge est ce que nini avion ezalaka na loseba tellement oza mongala obesana na masuwa baitebe ndenge elelaka pon ozoloba yaya nayoki ata loseba na avion te basengaka yo mpo eza pa film oyo ebimisio eza groupe Simba donc na joue yango na kati ya groupe Simba eza nzonzingi te donc présence wana ye azwa batu azwi Vieux Kweli ainvité Vieux Kweli waza pire vie na ye aye kulutu tyanga loboko batie loboko na biso bana na ye bapule na ye topesi makambo esala ndenge esalama Maman Moseka akuta nani na groupe Simba baza ebele nakuta Sila Bisalu Beka nakuta Nyota Vumilia nakuta Milo nakuta Wibe nakuta nani nakuta Giki Zwela alongwa Tseka papa Tseka alongwa te mais azwa mosala na RTNC tant on mezo permettre te nakuta Luka pardon Lule aye akutanga Luka na ba misusu na bosani donc bato nakuta bango wana wana utotangela biso baye oyo yokuta Sila Bekam bamama Milo ebongo sikoyo baye bakuta yo o bakuta Maman Moseka bakuta ngai neti mon ami Kalunga ye kuta banda na ye théâtre na ye liboso bakuta papa nani akufa mamundangandanga na Simba nda yaki mpe koluka mosala na Simba mpe bazwa ye mbala moko da ye toujours anini teste na ye biso tout etelema tokuta ye akutanga nani Ursule Pechanga Black Line Mobutu autrement dit Mobutu la Mangonios donc elle aussi ana Lule Wenze Ajenani non Ajelule quand même ezate baza ba décor tout bana na biso lelo ba toza ba nani Belvi Kandi wow Belvi Kandi la patrona Kengumba Aziza elle kinanga mon ami Marina la balabaski bango nyos tu wana ba popine momoti na mibali presque bango nyonso talaka na biso bato na kuta donc c'est que musu batikali ana do ba ekokuta donc toza ensemble toza évoluer na bango bodingo pezo mata se komata na linga bango trop
Gilio. Voilà. Maman Nzita. Mais si vous koyoka maman c'est galobi que maman Kalunga akutai. Mais si vous batu batala kabalo barande maman c'est kakopia maman Kalunga parce que maman Kalunga akutai. Na mutakopia muninga zate na ngana Kalunga. C'est pour botaliger mutakopia muninga zate mo c'est kaza agressif, mo c'est ka mungala. Et puis azana accent bangala. Alors Kalunga azana accent ba yombi. To anje moti ngana ye. To za penza je moti. O pena hivi musala otala mutakopia muninga zate. Parce que bando ça polémique maman na jwa Kalunga wana maman na jwa Kalunga. Ba tout ce que ba mona ke no mo c'est kazaka. Soka lobi akatela ba pe mangala. Aza un peu na éviter toza lo mokoti Kalunga za na jena e musika pa na jena e donc toza lo eza kwa otie mama yenga na musika to abangala même tuna mutaza na kisana e ana tonalité na e donc to ande moti pas je moti. OK, merci. En fait par rapport film ye maman musika bandi na cassette aye na CD alors ce qu'on a YouTube. Mais ce qu'on va dire par rapport maman c'est na YouTube ndira yo kana te maman c'est quand j'ai dinda Kalunga ju place. Bon ngai na forçate yali kambo atanzambi nzamba bina dinda na moma wana na isa no nzambe pourquoi lingina dinda nzamba eba obomba. Merci Moïse Mbi parce que ami pesa kombo ba pesa ye la réserve de l'Éternel. Donc za moment musu nzamba olinga bombo. Mais so como banzambe na dindi boy po ani so atali so film pourquoi dindi si o senge merci. Peut-être abona likambo moko elinge ya na mupepo zo kende nango okozinda. Ya nzamba stopper yo na. Ngana mona nyose komela ngai satana ni na nguyati. Donc so ibalobi ke mo seka na moment na oyo kanaki. Papa nga sala de 2003. Na izo ya musala na 2011 so 2010. Na leka na ngani pa. Na zonga lelo naza sur scène na simba lititi te na yebi soki eloko moko boyete ka musala c'est que espace wana nde wana babaki ko sala kwa maman Kalunga pour maman Kalunga zwa ki va to moni moment wana kutu nzonzi ngo ya malonga oyo bato bateka bana ba CD ba yebi wala sikonga na ngana ndako na ombota na fanti wana ba Kalunga ba obima ba epela et tant d'autres ba obima oza comprendre mais moment na ngazala iti mais tant na yeko zonga na zongi na scène. Lelo so bimo sekaza sur scène te kayo mais na yebi ke muta opoto lelo ko nzamba pesanga azate parce que na luka yango ni pa na kopia mutu te eza ngolu eza grâce eza talent on nzamba pesanga donc na nzela na nzamba yebi ke na talent o il faut na sala o par na eza na yebisa ka nzambo mo na talent o par no eza na talent o so na sali na gagner. Donc moko na zomi meza nil pa na mona kaya azo makambo abele nzamba yebisa lobi omoni ngo bobi abel boy nyonso na ngana pesa abel yo zwango te atikala neka ndengwana donc ete yo mutoluka ofina moseka donc ozono grâce à moseka te ozo pe talent moseka te otikala kayo pe na moment moko yo ovando bi si je savais alors à quoi bon sala ngababi ou bien à quoi bon ngana sala mutu mabi ozwano talent na ngate ozwano grâce on nzamba tia kati na ngate au contraire obibakiseli bisumo ufokeli felo parce que l'enfer existe. Ah oui na moni olobeli makambo ba sala mi tozo kumisa ba mituka ba nini soto kipe na vana mikolo na théâtre comme fort tozomona ba président ça il a présenté ba Range Rover ba mituka nera ndenge tomoni ba Ansuzo ba zo présenté ba mituka ba palais ba biloko belé siko mama moseka pe na côté na yeso afanda robeta toloke azwa nini na théâtre ngana bien naza bien parce que na lela nzala te nzamba pesa ngali pa na tongo na lie na midi na lia kana pokwa na lie na course na mutu te na beta pe gazon na mutu te moni yo fonga na leko te. Donc soy président nani fiston sai azo lakisa biloko na po azana ngo eza ya ye aoko sate eza biloko ya azana ngo mabe siko ne bato ya oyoka mutema mabe gwatre pourquoi ka ya azana ngo pourquoi ka yete ana ngo ya ngo alakisi l'autre là lobi nani ye pas azana ngo on comprend yango azo lakisa et ça te que maman seka binga pe fona koma ka pourquoi ye kutwa banana simana nga koma bu et pesa melier epesa mela yo olongola soni yosa mabota yeso yo donc nzambe so abalongolo soni olongola na ye o précipité pour ani so bo forcer na bonzoto bima lolemu c'est-à-dire paiement
tika ta nzambe so apesi sepela beta mololo parce que tourna ope lingi koma na ba actrice million sur le théâtre icône kozana ici la confirmer to ouais eza selon yeti tant balobaka évangile selon Marc évangile selon Matthieu wana eza maka ye oyo ya tshana mutu bonga na yo boya mkwani eza makanisi na ye mutu otangi kombo wana eza ye ndenge amonela sila mpona ye mpona mama oseka na banda ebanda tindelo aza ikone na ye sila aza ikone na ye ana raison oloba bongo sila mpenza aza ikone na ye mutu alobi bongo sila ajete wa Beckham te wa jouer mwana tata na ngai elombe aza ikone na ye eya pena bongo bravo parce que obimisi eza na kati ya motema na nkana olinga bongo il faut tolobaka vraiment tolakisaka bavaleur ya baninga ntango toza na bomoi la spécie la vandi abi moninga reconnaître quand même sila icone aza icone na ye ndenge oloba donc na ndenge mabe te parce que tiara polémique monga naninga polémique depuis la fille aussi je l'aime aussi elle joue bien quand ndenge alobi aza icone ne mpenza sikoyo na basi nyonso ya théâtre ebandela groupe salongo parce que atake yeyelaki o théâtre yango bandango na école na nyonso tout mais eza mpe na bato po banda kotala so mwasi nini ya théâtre banda na groupe salongo te lelo asepelisaka façon na ya kojouer et mama bomengo naloba yango naloba mama bomengo azalaka comique mama wana aojoue opesa elengi ya Léontine mama Léontine mama wana non ana musala na nzoto aza pena na musala na nzoto malgré botika biso boye tozala na beso tomona nde bojouer tokopie epesa biso elengi ovandisa musala mama non donc naza so naotala mabomemo na batonalité nazalaki kochange surtout so azojouer na tonalité ya bakongo enga nauti na bakongo nauti na bazai naza kuluka ni melode ngandi mwasi na yo ngandi batindi ngai na yape mwasi na yo yuza kutala nga bungu mpona nini donc mama wana za so je na tona oh non parce que jouer normal auti lunda siku mère quoi olela donc bravo icône 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 mama oseka ye wana icône mama oseka icône na ngai wana donc baza ebele donc ye wana baza ba mama mabele mama linga mama bipendu mama boka mama linga respect mama linga ba icône na nga bango wana baza kote ya mibali kutu totanga te natangi na kote ya basi kaka bango mama pembele ba icône na nga bango wana na se na bango soko ye okuti balipati okuti besengo parce que bakartona na mboka oyo yo nani oboya tovanda pena oka laisse tomber na osikoa basali na butu te na kati na natala na théâtre de chez nous natala lipati natala ese donc c'est ça donc mpo nanga bamare wana baicône mpo nanga baicône nanga wanasiko évangile selon mama nga ok mama moseka lelo toza na avant ya youtube kaka nde makambo yango ezokende na avant ya youtube yo moko mpo olobi ke oza na groupe simba groupe ya balider bobimisa tozomona mpe na groupe simba lelo sb pe makasi ezobimisa mpe kaka nde bomosana obimisa tozomona mpe kandi belvi tv ezobimisa belvi kandi eza deux chaînes ala belvi tv na kandi show voilà yango nde ya liboso eloba nango osila ye mwasi akobenga belvi abi mwana moke na motete na ye ayebi après sb eye epe na moto nango ya jete donc bango nyonso tu wana naokaka elengi bana ya tata nanga sikoyo toyokaka mpe nga ndeti nga particulièrement nga nalandaki teaser moko boye baextrait moko na basport baninga basalaki ya mosekaseka tv mais après nazoyoka mosekaseka tv te eza na show te eloko nini eyano toa na biso presse te mais toaka après eya na ntango nango
tosala te par rapport bango basali biso tosala boye te biso toyaka malemi place tokóma soki mpe tokóma lokola bango tata tosuki na se l'essentiel tosala mais soki mpe toleka bango na ndimi te esala bango motema mpasi bazalaka na esengo nga azala nango mpo na bango ya mabe ezala donc towana biso na course te concurrence ekoko ozala nango me ya motema mabe ti na mbona kote ya mabe te oya mpenza se mes sœurs bandeko nanga mpenza Maman Mousseka, dernièrement, tu as la prophète. Ce qui cause nos phénomènes, il y a prophète, il y a des prophètes qui tellement éveillés. Les prophètes, moi, et puis, particulièrement, on a la chaîne YouTube. Les prophètes, on a qui n'a pas de matanga. Année Oyo, actrice, nous sommes après actrice à Koufi, acteur Mogazo Landisa, on est après à Moni. Mais dernièrement, ce qu'on a dit, il y a ce membre qui PD. Et si tu peux nommément, Pierron Dombassi. Qui a ça? Qui a ça PD, a connu PD. Alors il y en a vraiment qui ont influencé les garçons de dans le théâtre. Ce que maman, c'est que tant chrétien d'abord. Au moins, le prophète, tu vois, en dégaine. Et puis étant actrice. Bon, nga nazala na respect ebele na basali nzambe. Na pesa bango bonheur na bango ba valeur na bango bazo mériter au Bible ezoloba. To pesa bango. Mais na ebité ba prophète ango baza ba prophète de malheur, baza ba prophète ya ba pompe funèbre ou comment parce que so nzamba révéler likambo moko boy obenga mutu bo bondela. Ou bien to bondeli pona tina nango elonga parce que tant nzamba révéler linga te likambo bongo ekomela mo. Parce que nzamba talisi yo te c'est que ana posa razwa mutu amba moko. Mais tant nzamba talisi likambo alingi te likambo wana songolo esalama. Donc nzamba ala sama ka ba ki pede na ba kokufa na nini na ba misala mabe ya bato ya théâtre ba sala repentance. Oui, eza na ngoma bete me akokufa ka wana boke koluka bango ti baluka nzamba parce que so nzamba la ti likambo eza ko mabe ko mate. Pona Pierron Dombas mon jeune frère baleki na ngana ba pesa nga respect makasi. Et puis na ninga bango. Eza ba Pierron Dombas Masoa Kufani. Eza nani Batonsu Yadie Bobo Manoka tant d'autres nani Omar. Oui, Omar Kabongo Kisasa ina beka Kisasa baza ebele ba yenga gelo ba dani baza ebele quoi. D'ailleurs Pierron Dombas aza marié. A marié à Outobota, moi c'est à Outobota. Tant beau ça la mambo. Bon, Dombas ça déjà Pierrot avant ma mouebi. Ma posé la quand on se mouni ça baba doma tsa mutu boy. Neti ba uta koloba. Aussi la azarana kisi ye prophète ramona tant kasi la bandi komata. Oh, aye ko bimisa makambo. Ba koloba Pierrot pourquoi? Les prophètes a dit que li bala Pierrot za nonka mascarade, toi masqué. En tout cas limbisanga, alimbisanga. So na yo lo ba mabe pam. Pardon, les amis, micro, respect na baïba otala. Noyo lobelo moko esalem subako ba otala so ma bien te. Nazala nanga contre babilo ba YouTube. Bonga mona victime na ngo. Na vanda beno mona mutu moko o détailler vie na yo ya mabe oyo yebi mutu na makolota pesio yango. Pe andimisi batu yango. Batu pe bandimi yango. Alors nazala contre beko. Non ndima na ngo. Non ndima ngo te ki wa PDT. Autika ko za PDT. Na boya ngo lelo ti semaine prochaine ti na 2023 non on continue ka wa so tuninga na boy c'est des camarades na boya donc maman Mousseka aboyi yango ti maman Mousseka tokomo koma na suka ya émission na biso mais naza na bon deux questions mo to suki sana question ali ya liboso ya nani affaire rando ya bato théâtre na bato théâtre ceux qui na kei to ko citer de ko na biso Gabriel na Karine ya Mado et bandaki na matanga ya sœur na biso Diane mais et quand mo pepe on dirait zongi lisusu et puis ranki na ngoyezo en na TV na YouTube d'après yo peza au groupe c'est bon conseil ngala pesa bato conseil na télévision boyete na nini na micro boyete na oluka Karine ya Mado na oluka Gabriel. Si ça joue le bela Gabriel vérité non le bela vérité si ça joue le bela non le bela bango te ba ande bonanga non landa bango pa na bango donc et puis dans la penza
mutama mwana te na apena mwe ba buzz mwe ba dispute mwe ba biloko wana nga na ba tomobo eza mwe compréhension mo entre nga na gagera on a tondisi stati na na bia aza a comprendre mambo mabina luka eti pa na nga banga na ngamu nga to sam poko beta nga na fuzala awi na lubanga surtout moi si o beta fuzala nazaka penza agressive président ngelo mba pesa un conseil moko na beta ka mwana moko ba sala neta makenga respect na bosimba moi ka loboko pa o na boya eloko wana abenga nga na biro abina nga hospital a hôpital ba mona yo boyo telemi na ba ozo ba eloko wana ete yanga alors tana mona eloko moko na luka gabi na ebisenga bigabi mona eloko okomi longola ngona na za bongo te na osango te nga na viva pona mutu te na osala eloko wana te longola na yo luka yo pona solola na yo ozo mpanga luka bato et puis na opesa bango conseil a te ce sont mes sœurs so bazana likambo na solola na bango kanta bango ba yoka ou pas baza pas obligé ta yoka ozo comprendre mais o conflit moko boyo oloba nini na kota na kata mambo wana te na za mwango mwe yango penza ouais ba o ba edinga na za mwe yango na za pauvreté na za bena vrai so na bina mutu likambo na so na lingi mutu na lingi peso na lingi oto na relaxo ko moni yo na sepela no te mikolo yo oh ba bini ka ba double face zo régner fort na monde na théâtre ezala nango bon hypocrisie na monde théâtre ya makasi wana na okosa na mati wana ya makasi on va bena kama na ngai motema na ngai mon ami bona boso ke na ba tumbio neti na film mais na compte solo tumba mi penza makala kutu et après olambela ngo on pas tant ba tumba makala ba zu pena nzete et après bimisi makala balambi eza nango bon nga mona ngo eza bilemba tango asuka bolingo eza muke ya basambla bato bolinga mbongo ke bato de bible lo ba eza nango bilemba tango asuka quand yo mwana nza po comprendre ka ba signe attend de la fin ya ngoyo to mona donc jésus na suna nzela te makolo eza na nzela te asimi de apoigner porte olinga ka porte afongola. D'accord, maman moi c'est grave to komi na suka emi question na biso ya suka eza yango émission na biso titre nango ezali tolobela bango oza actrice ya monene 24 ans de carrière donc oza pe na mongongo ya koloba soki totali ba nigérien ba lui ba s'inspira na groupe salon ba ivoirien ba ye à part ma famille ba osa biloko ebele bakangi chaîne ya abus ba malien ba ye ba nani ba au moins na penza ke bazo émerger mais so tali théâtre na biso maison zonga sima parce que maman c'est que il faut réclamer tant que artiste ou réclamer na Congo réclamer contre nani pe oyo ba bango nini nani loba ani te pesa bambalo foto loba pe loba lokola naza pena na mongongo na nga moko ya pamba eloba tozelaka mboka ndenge baobongisa boye kote na biso pe bunga po tokomona misala nde ezosalama seke biso pe ministre na biso ya culture aokanisela pe biso donc nyonso ekende nango liboso banigérien nde tolobaka banigérien baleki na bango biso baleki biso parce que bamisaka mpenza batiaka bambongo na bango bamoyen na bango mpo baréalise loko oyo eza oyo bakomaki nga na kokomaki non na jouer film oyo na obanda yango boye na ma campagne nani na site mo place boye na jouer yango boye profil nango eza boye mais bamoyen tellement eza mokie na bandi kochange yango moka na minute eyo jouer donc keye nango kaka simplifier yango kaka ya omona oyo banigérien baleki biso te bato mpe soki baivoire tout baivoirien baleki na bango mpe biso te tozala biso kaka mosala moko eyaka likambo ya kotiaka paquet kwa bomona musala congolais toza na bapere ya otie Faustin Suka ofi ba vie dani ya Chaka otie ba dani Kengalufa baza surtout dans ina ba Elbas donc toza na bato musala pende vanzi otali pe boleli obia congolais c'est ça 24 ans de carrière maman Moseka comment film na koma ba film na nge bele na yeba suite o na to sala ba ezaki le destin quoi et les kana tellement to commence au sali film na o pesi mutu na chaîne na eleki il faut na s'affiler kana na nini na ni na sokoda faut na s'affiler pardon na ça ba œuvre na réseau leka o il faut na protéger. Ok, tokomi na suka maman Moseka liloba pour na chaîne yambi okoba plus TV
impression na yo quoi. Koba Plus TV, merci. Impression na télévision Koba Plus. En tout cas, na moni pena ba norme ça. Donc le monde pena studio pour déplacer na bino ba studio là. Donc studio studio en Milan. Donc ba ochango partout on va venir na ba norme na ngokaka. Merci na Koba télévision. Maman Moseka na koko songa mukie na keso tuna kipona mabiloko na koma eloko nini frappa eloko nini ebima et presque nyo c'est pas beaucoup na bagagi parce que bagagi mingi o ebima ezanga mo inspiré na ngamo leti o to sala ya puis de loin assez qui biloko na Moseka ujana biloko ebele na koma et puis dans ça pena makasi côté bagagi même ba film na koma na pena ba film na koma ezana ngo na koma na ngala koma malembe siko en terme ya mbongo film ni pinda komi pinze kotilo na koma ki na bénéficier oye bango na chaîne mo ba baza ba chaîne on attend ocha na chaîne na ebi ke film o etalami aye ba net biso bo komi opesi mutu ate bimisele ba million yo zo ika mbongo sa ile film te papa ozo mpaniza bongo. Merci beaucoup na chaîne ya Bakinga Koba télévision Koba Plus TV. Là, je salue mon ami personnel. Balobi Devo Semboui, Franklin Bangala. Respect, Yachabi, respect. Na Devo Semboui, Franklin Bangala. Je salue mon ami aussi, Jacques Denis, les consolateurs avec sa femme aux États-Unis. Jacques Denis, les consolateurs. Bande ko batama musika na mwasi na ye na bana na ye États-Unis bambote Micho Vamba ya Wivine Vamba bambote bele balobi Domitile Makenja kolo ya Adi Londole kombo na ye Domitile Makenja bambote ebele ya ma fille Amisho Mabela baonyoso balinga ngai mamosika nazawana ndeko na bino yaya na bino mama bino leki na bino mwana na bino. Je suis là maman Moseka oyo aza na besoin na sa ele musala ozwi contact pa ya ka aba opesa yo donc na bité sur na pesa numéro plus 243 81 19 13 274 obenginga to sala musala même film même bagage numéro plus 243 81 19 13 274 wana okojwa mama Moseka to beta masolo ya mosala to beta masolo ya mosala masomo susu. Merci beaucoup. Merci maman Moseka, merci na répondre à l'invitation à biso yaki honneur mon bosali na Koba Plus télévision. Maman Moseka va to kabono ko beta biso mo lo mo te wana po. Elo nini ngona ko beta na ko beta elo nini yango na tsala kana ngape banani ba beng ali mbonda te pona beta na de fe. Ali Moseka o ba jo mona nga ba jo mona te yali mama Moseka na ba so elo nini yango likambo nini yango na ngai likambo nini. OK manete loka pauvre mundo. Merci maman Moseka, merci la bino ba ezala ki belé ya kolanda Koba Plus TV. Ngana senga na bino kaka bosa lokola ba misusu bazo sala. Abonnez-vous massivement à Koba Plus TV pour yangonde la bino ba bilo kwa bien. Pozo maman Moseka pe na temps belé bobo sur la kitoko bozo za ka Koba Plus télévision. Donc na bino boza déjà abonné, merci na bino beaucoup ba kotala. Na bino o bozana no abonné te boya bo s'abonner ebele. Et merci na ba union so ba soutenir ngai na moni bongo Babika Songo Vombel na moni bongo mon bof quoi Richard Diumba Omba na Belgique Babika Songo na Canada na sœur na ngamoko Irsil Pechanga Mobutu na bango nyonso et merci pe na famille Monanga Penge na sœur na ngamoko mwana tata na ngai Tani Monanga Penge nande kona ye mama Feli et merci na ba éponse bazaki na sima ya caméra na moni bongo le royal Mike Muloko Dieu de dire lemba yende beza simbi Koba Plus TV na maninga ya Kinshasa omoni Koba Plus donc ciao na bino na numéro mususu za koya merci.